Bonjour à tous les branchés de notre émission Masolo Yakine, émission Masolo Yakine. Kakande Boebi, Masolo Yakine, to betara Masolo nyonso le Kakanaville province ya Kinshasa. To betaka, to le belango penza à long et à large avec beaucoup de détails. Bon mon abiso mingi to beta Masolo na baisike belé cette fois-ci, to penza ko beta Masolo na biso a na siège ya IDPS a na 10e mairie. De kokutana ba combattre baza awa parce que makambango donc tinde kende tinde pe suka toye bate or bana poto mobimba bazoe kiambi ba Patricia Lelo ba Patrick Valencio baza penza na besoin ba information ba frère Richard Madeka baza penza na besoin ba information masolo makambo zo le kanakini masolo nini penza zo beta mamikolo na kini. Voilà raison pour nous toye penza awa na siège ya IDPS na permanence ya IDPS kokutana ba combattant kokutana ba tebele ba meka un peu ko expliquer biso toyokaki en fait tozu ba information parce que nous sommes de la source que ebembe ya papa na biso Etienne Tshisekedi di atika biso banda le 1er février oh lelo to ça lelo na date oh non c'est l'émission oh eza penza les 6 mai banda le 1er février ti le 6 mai donc 3 mois to koloba déjà to yoka ebembe koya ba kundia wana Bruxelles oh boy mais cette fois-ci to yé na siège à IDPS parce que nous avons remarqué que bazotonga mausolée awa na kati ya siège à IDPS mausolée wana ezotongama na kombo ya Chichi parce que programme moko bimaki ebembe ekoya awa na ville province ya Kinshasa le 12 mai. Or le déjà les 6 donc totikal na 6 jours déjà semaine prochaine ebembe koya pe bomona ba image Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi a okita penda na terrain azo penza image kaka ndezalaka. Bon, toyi awa tobito mekampe ko solana ba combattant baza awa na ebike maître Nelly Mwinga osepela penza komona ba image oyo e osala e penza biana staff mobimba ya VVLY na kati Angola ba ko sepela penza makasi donc yango bomoni raison na biso na kati ya permanence awa to biso toye ko luka bango toyebi masolo te mais bango nde ba yebisa biso ti ba beta so masolo to ke no okutana ba combattant et puis to pesa ba explication belesime. Bonjour papa. Bonjour. Tout le monde a na permanence ya IDPS et puis to yé penza ko information pour na ko mekampe ko solana peuple congolais nyonso bazana besoin bazo ba précision pour na oezali matanga ndengeza organisé déjà semaine prochaine. Okoyebisa biso nini programme ezana ndenge nini? Programme ezali que les 12 ezali confirmé to ken ko accueillir corps ya président Etienne Tshisekedi les 12. Les 12 eza vendredi. Donc vendredi 5h, Bissognon son aéroport. Donc, Bissognon, ce peuple congolais, à partir à 5h et à vendredi, tu as déjà un aéroport Yandine. Pour na kozwa corps ya Etienne Tshisekedi, tu as un beti na parler du peuple. Donc, programme est que le peuple congolais, tu sengi ensemble, le peuple congolais, si kanyon se bazali, ba papa, ba maman, ba jeune. O ezali, dernière histoire, ezali, photo ko sala, ko rendre grand hommage à Etienne Tshisekedi wa Mulumba tozo anzoto ya Etienne Tshisekedi tina parler du peuple. Normalement na ndenge programme est établi ça la combien de jours et bembe ya papa na Etienne ça combien de jours programme ekoye bana d'ici tant ko koma wa vendredi ndé to ba kopesa biso programme ndenge nini to kolela président Tshisekedi ndenge nini to kozwa ba jour donc ce qui ko comme vendredi ndé to kozwa préposition ya corps ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc yo invité kaka bandeko nyonso bazolanda yo déjà na télévision na biso babonga surtout ba mingi ba combattant babonga mapona mokolo ya 12 c'est ça na sengi na combattant IDPS na sengi na peuple congolais donc Tshisekedi azaki premier combattant et puis premier parlementaire debout. Tous les parlementaires debout, ba jeunes, ba maman, donc tout. Et les étudiants, et la banane, na sengi mobilisation, il y a peuple congolais. Voilà maintenant l'occasion. Oh, il ça la dernier hommage à Etienne Tshisekedi. Tokende vendredi, to yamba Etienne Tshisekedi, corps Etienne Tshisekedi, tokende tu n'a parlé du peuple. Toko kundaye awa na permanence. La permanence, misala to moni zo sala mapona na musika, mais en fait toza informé que gouvernement y est placé à réserver qui pour na papa Etienne Tshisekedi des aki kaka na Gombe kuna. Et ndenge ni permanence comme bongisa tout ça. To lim penda tout le monde explication concernant. Concernant maman, Tshisekedi aza mutu alibosa ko kunda na permanence te.
tout bien na lupango na été eza de bato incarné na malula bakunda na lupango sikatende bakunda na lupango oya église ya bima ba chef bankumu ebele tokenda même na kinguzera kinkole kingasani bakunda bato ebele na mapango sekele za mutu alibosa kunda na lupango te. Donc problème na biso eza que tu informer bango tozana période ya information tu informer que tokokunda yeboyi loi nini ezo interdire bakona sekele na lupango mobeko wana eza na article nini mukimbuta ou bien mutu conseil kimbuta yaki yawo conseil ya kimbuta ayaki yawa donc misali zo sala mako yende a confirmer pe apesa to wana informer que te conseil na yaki yawo c'est-à-dire misala biso balinga te Etienne Tshisekedi bakokunda ye awa tokokunda ye awa na permanence. Ok, merci beaucoup. N'invite sur le cours de Sundeko Awa. Tout le monde a na permanence ya IDPS et puis tu es cause aux ali ba précision pour na aux ali matanga ya papa na biso cheno atika biso banda le 1er février le lot commis dans le 6. Alors to yoki déjà le 12 matanga normalement fait ya na kin atole la ena ba ma misu na biso. Yo étant combattant à IDPS au Kolobani ni peut programme ni no kopesa pour na peuple congolais bazolanda. Ah oui, sûrement même secrétaire général à Lobaki pour obséquier à président Nabiso. Nous sommes censés à Koyamba Kornaï les 12. Et c'est vendredi. Les Alpes sont sécatés partout. Peuple congolais ici, comme nous sommes allés, surtout à Kinshasa, partout, Moutoua Rose à la Penda qui aïe, Tokoyambaye. Tout que nous les laïcs, Bissikagnon sur hôtel les matins, Banda rapport on dit jusqu'au niveau du palais du peuple. Tokoyambe pour Aza, icône en beaucoup. Jamais Aza Moutomo, Toko les laïcs, on se singeli. C'est pourquoi nous sommes censés à Kokine, Koyambaye, Kozoye, Kornaye, l'aéroport en Gilles, les 12 le vendredi. Comment va y possible? Bon, nous va préciser que normalement vendredi, nous sommes censés Kobanda Tongo. Pour que nous ayons un rapport et réunion parce que nous avons RT. Nous avons RT, mais normalement vendredi le 12, nous sommes censés trop tôt matin. À partir de 7h, nous avons un transport qui est là. Qu'on a un rapport en dit. Ceux qui m'attendent avant les rosales combien de jours? Ils ont 2 jours, ils m'attendent les 40. Qui ne 3 jours, 1 semaine. Est-ce que beaucoup en a idée sur ça? Non. Wana eza matanga 2 jours te. Premièrement, Moutoana Zaki, wana meza matanga ya mwana mukete, eza matanga muntu moko le numéro 1. Tu sais que d'été une personne là partout au monde. Au moins ata mukolo bakoya nae, il y aura des autorités ya o bakoya na bisike belé bakoya. Alors eza matanga ya une journée, eza en position eza matanga au moins depuis le 1er janvier, le 1er février. Ti le loto saka matanga. Alors ce baye na encore les attaques que 2 jours donc maintenant ils ont peut-être tout ça là une semaine ou soit 5 jours donc maintenant ils ont 2 jours ils ont préparatif côté les canets ils ont la permanence to ekozana ici comme ça. Bon bisika penda normalement place bakoya na bakoma bakoma nae to accord pour un bisoko to komi ata na Kingasani to telema to leli bisika nyos mais place penza fixe to telema to vanda penda batu nyos peuple congolais bisika nyos azande na palais du peuple parce que palais du peuple oyoki comment au palais du peuple ezanda kona biso ya peuple bisoko to vanda na icône na biso kolelaye parce que atiki biso penda na souci. Alors nous serons tous na palais du peuple. Cadre kaya matanga tozole la papa monsieur Etienne Tshisekedi ba programme nengezolo ba le 12 photo et Corée le 12 et puis mingi na point ya mausolée ya papa na monsieur Etienne Tshisekedi. Toyoki ba lobby gouvernement pesi place ya Gombe na cimetière ya Gombe ndenge nini awe to amato mona permanence a misala les osala mais tant que combattant kolobani. Oui, maman journaliste, le qu'on a biso, qu'on a biso de société pendant cimetière en Gombe. Wana aussi ça un problème wana kala. Compromis ni boswa kapa msusu bato ba olanda biso ba yebite ba yokaka kamba moko e comme tonga na permanence tout ça ba yebi ko tout suite ya Gombe za kindengene. Oui, si tu vois to pesa ki kimbuta a ko zo pena Kabila na Olivier ko punda bango vraiment na kata libulu wana.
ou bien ko réservant pour na tango ko kufa ba kunde pe na tabisi wana tabana na ye on so bantu nyo so na majorité ba ko kunde ba mo pension mais pour mon la majorité la pena espère héros national Etienne Tshisekedi ils a kuta ta makamoko pena to banda ko betela ngo lisu masoloti parce que wana bango moko bena baza conscient non Etienne Tshisekedi ba ko kunde pena awa na permanence ni bisika akokundama. Na permanence eza décision outaki pa na biso moko ba combattant to décision outaki penza na wana pe ba légaliser yango officiellement tout ça. Maman na yebiote otangi oza muto tangi na bakeso bino botangaki o botangaki pena yebele ba yebisaki bino peuple ndi muto apesa pena bokonzi c'est-à-dire biso na peka na mboka na biso peuple on peka ba respecter na ba on peka biso. Mais il faut siko biso te comprendre. Et tu comprends nani yango azana kati ya kokamba biso likolo pena nani ya mboka na biso nani azali akoki ko mettre vraiment makambo souvent en l'ordre. C'est la raison pour laquelle vous voyez que même la constitution de notre pays sont toujours vraiment violées. Pourquoi? C'est parce que les dirigeants, notre dirigeant, c'est la raison pour laquelle il a tout violé vraiment notre constitution. Ce qui peut vraiment nous donner légitimité vraiment de respecter toutes les règles du droit, c'est notre constitution que nous appelons loi fondamentale. Mais M. Kabila a tout violé. Comment nous allons vraiment parler vraiment que ça vient vraiment de nous? Ça vient toujours vraiment de nous, c'est les peuples. Oui. Ok, merci beaucoup. Tosi sono likambo ya permanence awa. Orebisa peuple congolais nini o azotala yo alingi penda zo ba précision esika oyo penza bakokunda papa Etienne Tshisekedi. Oui, Etienne Tshisekedi bakokunda epena awa. Désolé na biso tozotongela ngo awa. On comprendre hein? Tozotongela ngo pena awa. Mais na semana yango père ndi azokita pena awa les 12. Tokozala na palais du peuple. Tokozoye pena inde. Ok, ozoye ba yarni. Yeah. Biso siko peuple congolais, c'est-à-dire à partir à 4h. 4h. 1h. Biso nyoso tout. Biso kuna pena bakozala pena biso kuna. On comprend? Na basoda. Bakozala pena moi ilamba pe mina maboko, hein? Pour manifester moi kolela. Moi moko pena biso ba peuple congolais tezana ngo na kati ya mitema na biso pona ko perdre de muntu lokola pena Etienne Tshisekedi. Biso nyoso tout mobilisé. Peuple nyonso. Parce que tant tolobi pena peuple, tolobi pena peuple vrai combattant. Maman, tant na lobi pena peuple, na lobi ni ya poloté ni ya silaté. C'est-à-dire peuple congolais mobimba. Peuple o abengami pena peuple congolais. Azali vraiment mobilisé pour na kokinde koyamba. Corps ya Etienne Tshisekedi. Ok, merci beaucoup. Togo fait papa na biso ce soir. Bonjour papa. Bonjour maman. To esusuko zwayo otosola na bandeko na biso mosusu awa tolingi tozwa précision peuple yango oyo bozo sensibiliser biso nyonso tozala tolamuka na 4h penza ya le 12 tokende aéroport kozwa papa Etienne Tshisekedi. Est-ce que na mboka na biso oyo soit disant pas bato badirigeaka biso tomoni déjà liboso na biso batilatila biso mituka basoda tout ça est-ce que tokozala na sécurité biso peuple yango tokende kozwa papa Etienne to bako nyokola biso nde bamesana konyokola biso na biso? Maman ya liboso elo na oloba soda nyonso to policier nyonso aza congolais akotikala jamais kosala moningane civil congolais mabe. Bango babima bayanketi bakanisa neti bango baganya ebele bazwa koye. Baso babima bayake puisque bayeba mamba sala te. Mais pour le moment peut-être ba comprendre. Donc c'est parce que au solana ba soda ba policier au ba roluka peut-être ba ko étouffer peuple les 12 wana pour battre peuple mal à l'aise. Ko bisa bango nini po ba olanda ona mikona biso. Ba elo na loba pona ba policier na biso to ba soda na biso ya Congo. O ba koluka ba ya ko étouffer peuple les jours ya les 12 o dokene ko yamba mkonzi na biso président Etienne Tshisekedi wa Mulumba o yaza ya kokufa na Belgique a okitela biso na aéroport ya Njili. Oh, nous sommes le cas à étouffer peuple, à s'étouffer yemoko. Alors pour ça, on a besoin déjà que bâti kabiso libre, ce qui va ça la sécurisation, il y a corps de boité. Baya, ba sécuriser corps pour un respect, il y a président na biso. Mais tous on a pour ça que ba étouffer biso petit toya. Alors tous au koye bisa na ba colonel nyons ou ba général nyons ou ba tiaka ba ordre ba loi et pas ba soldat na bango. Ba ebisa ba soldat na bango, tous on a pour ça les soucis ya kozwa gazité. Pendant que le président Abisso Koutou a déjà koufa. Et le repère c'est Abisso peuple Kanda et j'ai un message dans le bapon à Bangonde. Landaki message moko ya mokonzi moko ya la police ya lobaki déjà ba jeno ba koluka ba tambutu mbutu na mboka pona le jour wana
babongisa okande bamitala bafoto na bango batikatika dana bandako na bango poso bamoni bango te baluka place baokelukela bango. Maman, est-ce que oyebi ke mundu ki so etalaka liboso soko talisi yango côté ozokende omoni ke ezobeta te ezonga wapi ezonga côté uti. Alors soki yo lobi ke non avant peuple obima okena nzela to okende koyamba président na biso Etienne Tshisekedi oya koluka osala ke ono toluka ba des autres pe kozate oh bato banda des autres eja bango pe batala ba photo na bango po biso pe peuple toza capable ya kokanga même mutu azana munduki azana char de combat aza soki na nini toza capable ya kokanga e po soko bomi 10 peuples to 10 personnes ezate ko sisi autant de millions de milliers oya ba congolais kozana na aéroport mokolongo donc toza quand même obligé toza pe makashi ya koizela ba masashi na bango wana. Ok, moi conseil na ba combattant nyoso donc pour na programme déjà les 12 au ça va moni. Ba conseil na ngeja boye. Biso ba combattant ya UDPS tozala déjà bien éduqué. Tozwa ka instruction na biso awa na kati ya siège na biso ndenge ozo komona nde toza boye. Alors na siège a toyaka eza enseignement mobimba o toyaka kozwa a. Na ndimite ke eza na combattant moko ya voyou to ya za indiscipliné o ayaka na isika o puisque to uta ba musika to tika banda na biso to yaka na ba isika o. Donc so to komi awa c'est que toza na éducation déjà o eza bien instruit banda na banda na biso nde yango to mema na isika o. To yaka a pona kosakana te to yaka pona kosala ba jeter mais to yaka ko apprendre politique pour un jour to za appel loko la ndenge président na biso Etienne Tshisekedi azala ki pote puisque emope abanda ki yango na balabala. Donc tokolemba te tolanda toujours leadership na wana po ya zaki muta makila te. Na lingina bakisa à propos ya réunion secrétaire général na chargé ya communication bakotaki na gouverneur André Kimbuta pour na entraînement ya président na siège. Donc balobini na kachuana mais qu'un peu ko révéler. Bon, c'était juste parce que IDPS est un parti politique moko il y aura logique qu'il n'a qu'on négocier avec le gouverneur comme étant le numéro de la ville. Alors, avec tout respect, au topé sera gouverneur Kimbuta, au confiance de PC na Kinshasa, atika kolanda bato majorité, ayeba bien que aza gouverneur bisonde to lingaraye na mboko yo, azonga sima, atika makambo nyonso azo raisonner wana. Okunda président na biso na siège na biso parce que aza icône na mboka. Nous ne pouvons pas aller au Kenaye kokunda na cimetière. Moi na muke obenan. Combien ya batu bakundi bango na bamboko na ba siège na bango mais combien plus forte raison que Tshisekedi. C'est pourquoi nous tozo lancer message et pas André Kimbuta. Tozo fingate avec logique oh ba yebisa biso par notre président que non violence toki ko négocier na ye à travers bakonzi na biso neti mokonzi ya mboka numéro 1 ya ville atika à se réconcilier akitisa makambo na ye alinga te pe otolo ya kozala makambo akeli tokomi oleka na babitumba ou bien ba non violence oyo bayebisaki biso me tolingi d'abord mokonzi na biso tolela ye en bonté en paix tokunda ye na siège na biso. Mandat ya Kabila et c'est le 19 décembre. Biso Kabila na minito azana mandat azana légitimité même légalité. Le problème ya Kabila mandat na c'est là qui ezala institution ezala bakimbuta institution eza hors mandat. Toko senga autorisation et pas nani. Bazana autorisation des peuples eza souverain. Population des peuples eza souverain. Na minito peuple a choisir ba connaître Tshisekedi na permanence. Peuple aza liboso ya mibeko. Peuple aza souverain. C'est ce que nous voulons que l'enterrement de Etienne Tshisekedi va se passer ici. Problème ya mende ya bakabila tozana nango besoin te. Mandat na bango ezala banome bachi bala banini nous ça nous concerne jamais. Kimbuta tu informé que lokola zaliwana provisoire bazaliwana puisque accord ndeto signé que accord to pesa kabila mandat ya une année. Mais tu peux si Kabila mandat inani aboy yango. Ezali ko to déficit monto aboy. Donc tu profiter na minute to boto le loko na biso donc tu zo appliquer article 64. Oh union salingi ko exister pouvoir na makasi Kabila lingi ko se maintenir na pouvoir na makasi. C'est ce que nous ne voulons pas. To sengi na kana ba union so na sur mot d'ordre.
Joseph Kabila place Azali, Azana mandat T. Peuple boye bien qu'à partir à l'élo, depuis Kabila boye qui respecte l'accord, il n'est plus chef de l'État. Tant ce qui a respecté l'accord, il est vendu. Mais le gars a respecté l'accord, nomination à Chibala est non conforme à l'accord. Toutes les déclarations, il y a Batunion, Chibala, il n'est plus du rassemblement. Balobi il y a IDPS. Ce qui Chibala a IDPS. Ah, il y a une permanence. Banda Bimana, comment on appelle? Ah, il y a une IDPS. Mais est-ce qu'il y a ce Chibala à ces Jagawap? Nabato, Baza Simanaï, Bakorne, Moulumba. Oh, Toza Batoya IDPS. Oh, Toza Boyboy. Alobi, Azali, pionnier à IDPS. Est-ce que tu dis que IDPS, c'est un pionnier à IDPS? Donc, ça mensonge, Baliba emballé population congolaise, c'est ça? Maman, Ezalakate na IDPS. Bisoïs, Ngayoïs. IDPS, c'est où Chibala Zorob. Chibala, il est auto-exclu de l'IDPS. Nomination à Chibala. Nomination, il y a Batunion sur la zone. Et le gouvernement, ça ne nous concerne jamais. Biso, Biso Ezali, retour, il y a encore, il y a un Sekedi. Maintenant, tu sais, la mobilisation, le peuple congolais, bon, c'est distrait, tu as une distraction, oui, inutile, oui, maintenant, Kabila a imposé la dictature. Biso, Tozali déterminé. Ensemble, le peuple congolais, IDPS, Tozali mobilisé pour tout que nous ayons Sekedi. Vendredi prochain, les 12. Je crois que Tokomi, Koko Mapenza na suka émission na biso. Et puis image na linga penza, ozwanga na télé na katikati wana pour ba téléspectateurs peut ba comprendre. Esika plutôt zali, esika plutôt telemi, ba masole betame belé awa. Et betame belé awa ba bakunda papa Etienne Tshisekedi na Bruxelles, awa koyate kutu cimetière à Gombe, ya wande place bazo kundaye tout ça. Mais bozo mona na sima na ngai awa Sika Bazotongela, papa Etienne Tshisekedi, Patricia Lelo, on a très bien avec mon beau-frère Chris Kunku, je crois bien que Ozomon a penza, ba image eza sima misala o ezo salama, Sika wapi bazo bongisa. Kunda papa Etienne Tshisekedi. Mais kolela papa Etienne, je ne pense pas que et Bembene ko ça la 2 jours 3 jours. Pour na Bruxelles ko to balela pendant s'occuper 5 jours ou une semaine. Pourquoi pas na mboka na ye, hein? Donc to kolela penza ata pendant une semaine, ata pendant 2 semaines. Et ça vraiment ba dernier hommage au biso to rendre papa na biso Etienne Tshisekedi et puis Patrick Kondani, Zoé Kiambi na kati Europe, je pense bien que bon moni penza ba masolo ya kininde to ko beta ngona siège ya IDPS. Voilà. Ezali ba image pour na osepelisa équipe Mobimba Info 16 na bato nyonso ba soutenir biso ba o nyonso ba lukara toujours kozala collaboration na biso quand to ba ramasola kin to rememara bino musika Mirem Pokuta yebi Timothée Pokuta yebi Mami Pokuta pa yebi là je vois Delphine Douboula mon beau-frère pa yebi que masola kin et memara biso pe musika Jolina ma belle-sœur Jolina Tamboye pa yebi avec tous mes enfants Juliana Diana Rosé, Nathan, Christella, Blansing, je crois bien, Banana pas Mickey. Bah, et que Tantine Rebecca, a mémara toujours ma solo est bien, d'abesika est bien, peu ma solo, oh, est la vérité. Donc, on a aussi un bino kakabos à la brancher, bolanda, oh, ezali émission na bino ma solo yakin, borozo apé, bah, information. Si vous voulez contribuer, vous allez que nous appeler. Et puis, Maître Nelly Mouinga, je crois bien qu'il est d'accord, plutôt elle est d'accord avec moi. Et na ba image, oh, à Kolanda, Marab Mouinga pe, aza d'accord, nangai, équipe Mobimba Info 16. Là, je vois tonton Mouinga mobile, il y a sérieux makasi, nan fumu, internet, monde, nasi, baza d'accord, nangai, epchi image, aza d'accord, nangai, Aristote, Aristote pe, aza d'accord, nangai, quand on m'a Rebecca Bilendo, na pesi bino kaka bambo te belé, place bozali, bo benga, bo commenter, au sala biso pe bien, te bake, bo landaka, bo s'abonner plus. Beaucoup à 3w.info16.com. Abonnez-vous et puis commentez, critiquez nos émissions en tout cas. Et au sein que biso penza to kende penza liboso tanto mwinga babito ko dondwa Info 16 et ko dondwa tokoloba pete tokoloba tete. Donc merci parce que vous étiez nombreux. Moi je vous dis déjà au revoir et on se retrouve prochainement. Bye.